Honorable Mike Mke, tant que vous allez écouter la vidéo, Tomoni Bongo, même gouverneur de la ville, qui s'est transformé na Atalaku, ou Azali ko Belela. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi a créé même Loyembo et Tokoki Koluka. Tant que mosu nanga monoto eba analyse moke ya apport ya arrivé ya roi Philippe na kati ya Congo. Minga kolbeza te na bande moi nanga mwana ntuka ndinga baka papa c'est Berk, papa c'est Berk, papa c'est Berk. C'est Berk. C'est Berk, c'est Berk. Na longo imako nanga ina ndako, nanga ina tiki mwasi nanga na bana. Na ye awa pona koyanwa na makambo zoba te tuna ngai makambo eza na tina ya bomu ya bakongomani so ba kolo ba kosala bozoba na miso bana kwa kotuna ngai mituna bongo te na ebite na yebite to to bakoko kitisa biso boete na sene sika wana bokonje kosaka bato nga na vandi mingi liboso te nga mona ko impression na vandi na bakonzi moto so mokonzi ayo ka bateye elamba ya mwindo na miso na mwelo kwa elamba mwindo komo na miso tango avanda ka tali bilili wana kanisaka nini ayokaka ndenge nini lokwa neti ba mama azando ba tata azando bakanga zando mobu moko yango yo ya vandi na ye akei na mosala zongi balambeli ye muteke na ya lie pa lali na kimia bato ba pembei na yo batipi yo miso olingi komona te okosutuka vous êtes là ya kobetela maboko ya biloko bozoba ya boko ya maboko bozoba yali mawa na bete te bokonja IDPS kokitisa bato na bango na sebo pe na moni te yali na ba pandisango moko so bango basai mabe ba pesa mo etungo te o bali pembeni ya pouvoir en place na bino yo na moni yango eloko na bino yo boko kimbamba na bino ya INPC Gabi Kuba na bino na bakabulu mwana kabulu biloko na bino ya kimbamba la o ya INPC votre machin là Israël mutombo akangisi moto botikali koyoka akamata memi bino pa procureur général boko no sani alors bien qui est collègue ça na yebisi yo tete retirer plainte bino Gabi Kuba na UNPC na soko fefe soko mwana kap et ali mawa na kimbamba lelo ko na mili boko sala c'est quoi votre machin là monta ça buki mobeko ceux qui va komisa Yves na boloko boko tika ya kende yemo pourquoi vous l'accompagnez vous l'avez accompagné pourquoi pe nazo yoka zo bate oh azaka sona bolingo na kei na bolingo na pamba motema mabe na obol mandalisi yango na vidéo et pe atale lo retirer peine peut-être ba mosu ba ko senga radiation te so so pe bango balingi basengi kasi une petite sengele pesa j'ai le tout et tumbu ah konsenga ka asa tindaki moto na boloko Ma Mission TV, le miroir du monde. Bon retour à moi-même à Kinshasa, amis téléspectateurs de AM TV, bienvenue encore une fois. Tokutani, to solo la Congo ensemble, Nabino Bapo Congo, Nyonso Bolingaka. Ma Mission TV, le miroir du monde, Bolingaka Congo, le Kolanga, Bozali ba Congolais, oh, ceux qui ba Kati Makile Gangaka Congo. Bisika Nyonso Bozali na pesi bino mbote na talisi bino te awa te tozongi lisusu na Kinshasa to sala mosala yango po yango nde ezali mission na biso sur terre toloba te to ko informer bino na makambo nyonso etali Congo bisika Nyonso Bozali maman Bibi Kapinga lelo sur ce plateau na koyamba po na bino mwana mboka Mike Mukebai o azali honorable député provincial ya ville ya Kinshasa na ye to ko solo la makambo ebele penza boyebite roi Philippe azali bongo na kati ya République démocratique du Congo to solola likambo etali bongo pe mwana mboka Yves Buya o tozali ko ganga na kati ya Fribuya tolingi to mona ye libre pona nini po azali ndeko na biso journaliste o asaka mosala na lolenge esengeli e to solola
makambo etali pe est ya république oyo esika population congolaise azali kolela butu lokola moi tozali na honorable Mike Mukebai à qui j'ai dit mbote honorable Mike mbote mingi maman Bibika napesi merci ndengo ndimi lisusu ko reprendre encore une fois na invitation na biso ya ma mission TV na plateau à ciel ouvert tozali ko benga ngolo lengi wana parce que plateau oyo esengeli penza na oyo bandeko nyonso bayebeli et ko zala bongo près l'un de ces 4 matins mon honorable Mike Mukebai tomoni bongo roi Philippe a commis na kati ya République démocratique du Congo accueil ezalaki vraiment chaleureux et puis tomoni bongo même gouverneur de la ville qui s'est transformé na Atalaku ou azali ko belela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a créé même loyembo et tokoki ko luka tango mosuna ngambo na toyeba analyse moke ya apport ya arrivé ya roi Philippe na kati ya Congo yo koloba te koyamba ya roi et alaki ya esengo yo monaki te bana kisasa bakongomani tango ye akoleka babise nzala bato bakobela nzala tozolia te pasi eleki nzala tokolia te tokokemba nzala mokonzi ya mboka oki tanga yoki yango amimoni boni eloko ya ndenge wana asepeli mpenza ta mokonzi akokamba mboka asepeli bana nzala eleki bakomolelela mopaya nzala eleki bayebisa ta mopaya so mopaya kokoyoka bango bana pasi eleki tango avandaka tali bilili wana akanisaka nini ayokaka ndenge nini lokola neti bamama azando na batata azando bakanga azando mobu moko yango oyo ye avandi na ye akei na mosala zongi balambeli ye muteke na ye alie mpa alali na kimia bato koto tuku misato koleka bakenda na bandako bakende kufa nzala bana bakelasi ekatama bande ozwi bokonzi opesi ya ta bato mosala te oyo okutaki bato bakoluka mwa kwanga mobu moko yango oyo bobuka zando mobu mobimba yango oyo bobuka zando soki oningi otuna nga likambo wana kolakisa yo oyeba te misala nini kosama te mokonzi ya babelisa ye bato bakolela ekomi ngonga yete bato balakisa pasi na bango bayoka bakongomani nakoyebiso mokonzi ya mboka eloko na ye nakebisa mingi ya bokonzi ekosaka bato nga navandi mingi liboso te nga mona ko impression navandi na bakonzi moto so ya mokonzi ayoka bateye elamba ya mwindo na miso na mwe lokwa elamba mwindo ekomi na miso ozovanda ozolia okosepela bato bapembei na yo badipi yo miso olingi komona te okosutuka ntango bakongomani bakosala yo oyo okozela te okosutuka mokonzi ayokaka mokonzi aye bakoyanola nakoyebisa ye ayoka bateye elamba ya mwindo na miso bato bakosaka na mbongo ya bula matali na bokonzi na ye ya palisade wana bakopekisa ya muna tango akosutuka oza esu na ngonga ya kobika te ata kabila na ayebaka te ta kokenda na bashadari wana bakomona kaka otali ya mampinga bapembeni na yo misolo eyali obia te bakokanga te lokuta esukaka beloko ane molinga likala ekendaka pa osutuki belobi na ntongo mampinga baya te ekomi boye yango nakoyebisa ye nakoloba na yo mboka eza ya kokufa roi de belge aye kotambola eloko nini amemeli biso mbongo babe amemi bato mosusu babeyali moke eyali mbongo bato bapesi bino ya ofele ya moke ya malamu bino moko bosakani na mboka yango bapesi bino oyo bakoki kosalisa bino mbongo yango ekoya mobimba moko siya mbongo ya ndambo bamosu mobu moko mobu mibale eloko nini ayeli biso tozelaki te mokonzi ya mboka atelemela ye po asenga bolimbisi na makambo banoko basala honorable tolandi biso nyonso mokonzi ya mboka alobi te tokende na bolimbisi makambo akala tobosana ndeko mabe oyo etali crime contre l'humanité esengeli te moto asenga bolimbisi yango bofinga Paul Kagame yebisala bino taleki biso
Paul Kagame bundina bakonzi ya France na makambo ya génocide telelo makwa kenda osenga bolimbisite ya yebiti na mboka na ye yango na bakate tolela kata Kagame konyokola biso bato bapesa Kagame makasi ya konyokola Congo biso okingai na kopomola ka mboka mikolonso bokonzi ya Kabila ye pomoli o ya palissade ye pomoli bongo bolinga Kagame kote pa na biso te pali mampinga bafuta makamala mote mandoki bosomba kate akota ta akota pa na bino ta moninga Kagame telemela likambo wana mibu na mibu abundi nango abandi ko bunda na yango abundi ne tumba wana makasi bango pe bandimaki yango te babi ye pe Kagame asala pe génocide babengaka double génocide Kagame abilu kuta na bino te bokondima yango ta mboka moke te France ya kondima te o tosalaki ya mabe tosengi bolimbisi biso te ayambi na ye bango biso tozabaka mabondeli kasi lokola Congo tozaba chrétien lokola Congo tolobi te tokenda kolibisa lokola Congo ekotikala biso tokoleka mokonzi ya mboka mosusu akoya nsima ye moto akotema likambo wana te banoko bakosenga bolimbisi ye Félix oyo aye lokasa tosi tobaluli esu na ntina te oki ngai ne mama eloka malonga akozela eyali lisusu te tozela mokonzi akoya nsima ayeba koya kosisa likambo wana pota wana bazokisa biso ekauka ebongo te banzayani kotambola na bano lolenge ni kotambola na banoko. Mais honorable Mike Mukeba na tango nazali kotalisa te accueil ezalaki vraiment chaleureux nazali kotala te nayebi te po biso tango mosusu tozaka na journalisme mais makambo etali politique yo bandi na yango penza depuis komona te bus etelemi mpona komema badéputé nationaux mpona kokende koyamba roi Philippe ezali malamo ezali mabe bakende oyamba ye na tieni bituka nyonso mboka ekona oyamba ye ntango ye Félix akendaka kuna population etelema bakende oyamba mpona nini na tina na likambo nini biloko ya kalakala oyo lokola ya jalelo eya na tina nini biloko wana eya na tina aye akeye asali makambo akosala na bato akutana na bango bituka ya mboka ekotambola ekomona ngo wapi eyali mpona no démocratie kotite na mboka ya démocratie yo koyebisa ngai nga motindami nakende oyamba roi Philippe oyebisa ngai nandingisani mpo aningi asengaki oyamba pemba mosuku ta apesa ata mbote te navandi boloko na ngembo oyebi ngembo te babengaka baba ngembo mindula ekobeta yo wana mbongo te koti na lidusu boye kotaka sika eloko nini aye kosala banga mokolo boye naye lokola ngembo nataka boye na motaba akendaki kwa basololi na ye eloko nini bayekosala apesa bango maboko mais par respect bango babi te sikoyo bango bayeka mpo bapesa mbote bazonga ndako nga mosika boye nalongwa te na ndeko na ngai etali ngai te kwandaka mboso te wana yali collège na ye kwanda mboso te mboso akoli na makambo ya imper pati eta ebikota ye na moto sika baye kopesa bokonzi na kimokolo asutukeli yango esengeli ta netolaka Félix mpo batika ya vanda wana asutukeli bokonzi bien ndenge nakufa be boye namona bisengo ya boye te yango wana tikani ye aye mpo na kosalela Congo te aye mpo na kosalela Félix mpo batika ye wana te mande ekosie oki ngai mama atindaki te bamituka ekozwa bato na makandu koyebi yango te babisi transport tozoyoka bokonzi oyo nani afuti mbongo ya babisi transport mbongo ya bula matali mbongo ya assemblée nationale oyo bapesa bango tala kafumba ya frais de fonctionnement asalaka nango oyo alingi oyoki ngai kafumba ya frais de fonctionnement assemblée nationale nde omona na baassemblée provinciale awa makambo etali gestion ya babiro wana eyaka so ekomika eleko nango batie huis clos yo omona wapi bino boyali basinzeli vous contrôlez le gouvernement quand vient le moment bino boloba ndeni bosalelaki mbongo bokangi ndako huis clos assemblée nationale toutes les assemblées provinciales soko ekomi likambo ya gestion ya bureau huis clos omona wapi bongo baparlementaire babombanaka mpona makambo etali ndenge bango bakopema mbongo yango wana mboka ekufa esekeli kolongola eloko wana na barèglement intérieur kolongola yango ntango bokonzi ya solo ekoya faut enlever ça bureau ekoya en plénière public vous rendez compte débat public oki ngai mawa basi bango nyonso soki na assemblée provinciale surtout à règlement intérieur débat lié à la gestion du bureau huis clos dans le règlement intérieur moyibi yango wana
moyibi yango wana bao bakoya sima na biso basambe projet bolongola eloko wana na assemblée nationale bolongola yango wana moni boso kozwa mbongo ya kote ya babisi Transco na Kaluka ekumba bato emema kuna tango lobeli peka likambo ngo mbala moko na nina tuna bozwi déjà misolo yango tomoni bo marchaki bokendaki na ministère ya finance na yebite so ba pesite mikolo to se penyete na kendaki te mikolo to se penyete na pe na sango moko te pona mbongo yo boyi ko marché honorable pona mbongo misolo na bino balobi 10 mois bakongomani bakonyokwa mawa to kotambola te ka pona mbongo bakongomani bakonyokwa bato babengana bango na zando wana tolobela yango te mama tika o bakende na bi malamu na bango nde bakendeki ngai pona ngai na mwe makambo ya kotambola ya makambo mususu oyo kotala bakongomani oki ngai mama c'est très fort oyo kotala bato balongwa bango na zando ça fait au jour d'aujourd'hui un an oki ngai bato balongwa bango na zando telelo moko ya kati na biso ndeko na ngai ya kalamu motinda na IDPS Jerry Dikala mobu moleki amataki likolo kuna po bafunda ngai babite ye makambo yo sengaka ko banetando ke awa na assemblée ya linga lobate bato mosuba ko babo Jerry Dikala mataki likolo po babimba mosute ba député provincial pe basaka le côté ba mosuba saka pe musana na bango Jerry Dikala mataki likolo biba pesa biso contrat oyo yali kati ya hôtel de vie na compagnie kotonga zando bande ko beye ba député provincial le ko ba betaki maboko ba yesa mabongo tele le contrat wana ya tuna ngai comme ça bazo saisir en juin siko ekoki mobu moko asengaki yango na juin 2021 yoka ngai juin 2021 un député a demandé yoki ngai telelo maintenant yazali censé ya rosala suivi na yango olobi mama na boy baya ko misanga honorable Mike Mukebai ici yo telelo esalimité yoki ngai mama honorable Mike Mukebai to ça kaka na plénière Godin pour albaki na komeli ngobila wapi ya ngobila tele na tuna wapi ya no ngobila makambo wana yango bato mosuba kanisi te bakeko tamba pona mbongo ngapa na bina basay mabete po babite yani mbongo ya frais de fonctionnement soka assemblée kotambola malamu te po frais de fonctionnement ya kate ndenga na yoki bango kasi nga na bandi te makambo mosusu yali oyo ya makasi oyo ya pasi oyo esengeli mpe te totambola na baba te kasi na kati ya assemblée wana totelemela yango ebongwana honorable Mike Mukebai ntango ozali kotala video oyo Fachi, béton, Fachi. Na longo makolo na ngai na ndako, na ngai na tiki mwasi sanga na bana, na ye awa pona koyanwa na makambo zoba te. Tuna ngai makambo eza na tina ya bomu ya bakongomani. So ba kolo ba ko sabo zoba na miso bana kwa ko tuna ngai mituna bongo te. Mais on a quand même une impression. Ko tuna ngai boloko bongo te. Ko tuna ngai $500 000 we bunga ki babe bungi na division urbaine de finale. Wana makambo bakongomani ba ko nyokwa mayango wana. Balobi te mbongo ebima te ko leka $10 000 bino ko bombaki $500 000 na division urbaine de finance lolengeni. Basali ko alingeti ya lobby te IGF habite montabe na mbongo na banque te ko leka $10 000. Bino bobimisi mbongo na Equity BCDC esali 1 milliard de francs congolais. Bazali ko accuser pe. Alingete na kati ya likambo wana bazali ko talisa te. Lolenge nini miso na ezalaki aveuglé to ple floué. Na lolenge ya komona te ndenge nini mbongo wana ebini. Yango na bina yo siko mbongo ebungi. Bato nyonso nye. Yo so mona bi bato abite mbongo ebungi sikata enquête te. Ye moko hôtel de vie ata enquête ya mokete. Ata enquête te patako ba ko mabino te mbongo wana ebungi. Ba ekolo bango le 30 mai lundi. Te mbongo te. Mbongo ebunga ki le 25 mai. Mikomi balé mi santo liboso te milulu oyo ya awa ça de martyr. Oui. Mbongo ebungi mikomi santo liboso la tika ko ebisa bino te. Ba dwinde mbongo ko jwa. Ba kamati ba ke ko salela yango. Basusu balobite yango basaleli milulu ngai na ko ndima yango mena milulu wana esali kotalisa te lelo oyoki tamboka mobimbe $500 000 500 ya bokonza nyonso ke motoki moto atelemeli yango oki bakonza nyonso ke batema baba te senga likambo na to mona pole oki moto ekei nango ka boye
ekei nango boye kaka mama ekei pe sili nango nie ça n'a ému personne bazouze te IGF te mokonzi mboka te bakonzi union sacrée te bongo boloba te bato bana motema likundu baka motema mabe makama motindo boye babeta bino maboko bino metango bovandi bino moko ezali kolobela bino nini yali mami kasi na motuna o tuni ngai wana sina yanoli yo te ngai na koko ya netando ekete pona ya kopesa makanisi nga makambo bozoba omoni taba kolo ya biloko mosusu moto rose la pe émotionné par l'arrivée ya roi omoni amour bazalaka yango mpona ya président na bango te ye mokonzi ya banoko ayaki awa ntango akei na mboka na bango so amilobeli nini po epai na bango ekosala mata moke te ya liboso to akosakana te nayebi te amituni ami o nini oyo c'est un gouverneur de la ville nayebi te to bakoki kokitisa biso boye te na se na esika wana nayebi te yango ya baninga koloba eza te na bandenge mwana na ngai mwana ntuka ndenge babaka papa c'est Berk. Honorable Mike Mukeba tozaki na ba visite mibale oyo esengelaki bongo République démocratique du Congo azwa tozalaki na visite ya roi et uti bongo déjà ko salema et visite ya pape ezali bongo annulé asengi ba pesa penza maboko mingi na mabondeli pour na makambo etali santé na ye mais na moni République démocratique du Congo déjà bandaki ba préparatif ba panneau ya ba bienvenue welcome to RDC et dépenses oignons sali po bali ambainga bongo po bali ambainga ezalaki déjà calé misolo se bimaki podium bazali kosala kuna na ntsele na lopango akala ya Mobutu lolenge nini penza okoki ko réagir na yango eloko esenga pasi mingi po te papa beli nayebi te bandeko nga bakatoliko baoki motema pasi tozala na ye na mabondoli kolabatela ye mba mosu mpe balokotali français a quelque chose malheur est bon lokola ye te malamu te mbongo yesa makambo mosusu twana mbongo te akobimisaka boye na makambo mboko yali na pasi esengeli te ndenge azalaki koya esengeli gouvernement na biso nde bimisa misolo bongo biloko bakotonga bakobenga méga tribune wana nanga otonga nani akotonga catholique peche pata pata wapi méga tribune wana nani akotonga je n'étais pas informé non nani akotonga méga tribune wana na moyibi na kati po bango babaka so babi mosala eza 2 millions yeba te yali $200,000 oyo etikali bakaboli kaka ndenge yaki na bokonzi ya Kabila yango ezonga lelo oki ngai ndenge pa yete mba mosu mpe biso sepe po mbongo wana basa yo moyete mabulu etondi awa na banzela bazeli beta baoki Philippe wako ya bakomo baba mabulu te kuna na nini na nzela ya beach epai akendaki wapi na baoba po akendaki na baoba te epai nzete ya monene ya kala nzete wana ya nzete ya kala ya lisitwale ya yango ya kotala nzete wana na esika batekaka maputa wana bakabati babambi yango mpe malamu te nde tovandi boye mbongo akobama mabulu yali te Philippe akoya bamba mabulu Philippe akoya bamba yali mawe mboka te ese peka malamu nzamba abatela ye totia na mabondeli mbongo bazongisa na sanduku ya bwamatali bao basi bafungolaki miso mpo balia batika mbongo bato baleli basali bapolo basalisi mboka mobimba mboka yali na pasi kasi sepela seleki kosepela eleki nakomona bato batie netando na kati ya bareseau sociaux ndenge bakontrolaka Fayoul ndenge Félix avandi na na kati ya motuka on a encore à ce niveau là 4 ans rien ne va botolaka Fayoul yebi avandi na roi c'est ça vous êtes encore à ce niveau nga tanga ndekolanga moko atindeli nga eloko wana ndeko kotindaka biloko ya bongo te. On n'est pas à ce niveau-là. Kosutuka poba. Kutani na roi Bénier na Kinshasa. Bato bako liate, bato bako bikate l'hôpital réalité mibumine. Non, vous êtes dans des basses choses comme ça. Biloko ya serre. Bato bako sepa bako comme ba réseaux sociaux. Boali na musika. Non, batika ko ya na Congo te. C'est ba na mo. Mboka ko luka, et si c'est tumbana, c'est mboka ko luka boy boy. Et il y a une réalité de makambo ça vous êtes là. Ya ko betra maboko ambiloko bozoba.
ya boko na mabuloko bozoba yali mawa na bete te bokonja IDPS ko kitisa bato na bango na sebo bon ba biloko wana bato na bango ba ko komaka ba ko sepelaka na biloko ya mike élevez-vous un peu tout mbola mboka yango na mokagama ko mona biso yango ba ko mona biso po makambo ya solo ya kotonga mboka to kolanda yango te ko bimisa mbongo makambo bozoba ko sepelaka makambo bozoba ko seseka milulu ya pamba monguna okota ndako po ndako ali polele akoiba monguna okota ndako ali polele akokota yoki ngai satana ye wana totelemela kae pona nini po akota tete yo sika yo ko telemela satana te ekuke tikali polele satana akokota ozotelemela sans prière yango wana bato bakolikisa makambo ngonga na makambo ya pamba mboka ekokufaka. Honorable Mike Mukeba na kolinga avant de conclure to meka un peu ko solo la likambo ya mwana mboka Yves Buya o ezai ko salanga pasi depuis te na zalaki na ngambo mosusu c'est-à-dire na libanda ya mboka tango na zwaki information te mwana mboka Yves Buya akei bongo na prison ya Makala to pe ba enlever directement ba kei na système ya arrestation auto sai ko boya kala et ça la kinga pasi bisika na zalaki na kozonga na kokoma awa na lobité sengeli na tuna motuna na honorable Mike Mukeba yo en tant que journaliste oyo sali penza mibo ebele na mosala obiso tozali ko sala lelo tango zui information oyo ya mwana mboka Yves Buya akangisami na journaliste moko entre parenthèses oyo ka kindenge nini penini eloko ali boso na kopesa Yves Buya zala makasi pole komi pesa na mabiloko bato bakoloba te okobima lelo okobima lobi kolanda yango te soko kolanda yango ekotungisa na boloko yo tika beboy tia molimo no likolo po okoba netu kolanda te babina kobima lelo bobongisa biloko na koma te kolanda te etungisaka moto na boloko mba mosusu okoya kozanga makasi ya kovanda ni bana zala mobali telema ya liboso yango wana ya mibale eloko na bino yo boko kimbamba na bino ya INPC Gabi Kuba na bino na bakabulu mwana kabulu biloko na bino ya kimbamba la o ya INPC votre machin là Israël mutombo akangisi moto botikali koyoka akamata memi bino pa progrès général boko no sani alors bien qui ko la ki na yebisi yo tete retirer plainte na bino Gabi Kuba na UNPC na soko fefe soko mwana kabu et ali mawa na kimbamba lelo ko na bino boko sala c'est quoi votre machin là monta ça buki mobeko soki ba komisa Yves na boloko boko tika yakende yemo pourquoi vous l'accompagnez vous l'avez accompagné pourquoi c'est que bino le quoi kolote le quoi bolimbisaka le quoi bazoba moko akei na bino pa ya bagage yesiko ami sukoli abinga ya na population na yebisaki yango na kotanga bakombote bande konanga ya rajek bopesi ngai kanda na yebi nyonso esami na yebisaki bino na yebisaki bino yango toaki na bino mokolo kuna poso eleki kuna na yebisaki bino te moto wana ali na maele mabe akobenda pente na esima bazuzi batelemeli kamo yango esami te na yebisaki bango eloko ya liboso esengeli INPC ayoka Israel babenga ye bayoka ye sikoyo akimi motambo ya INPC po asokoli maboko abite ngai nasi na retire pe te esengeli liboso bayoka ye l'UNPC devait d'abord l'entendre oki ngai INPC ba bato moko eloko ba osala bayebi yango balingaki liboso koyoka mpe namoni te eli na bapanzisango moko so bango basali mabe bapesa yango etumbu te oyo bali pembeni ya pouvoir en place na bina yo namoni yango namoni yango sikoyo na INPC na eloko na bino akimbambala wana tala ya pero nde nalobi na yo nandimi yango sikoyo nandimi yango eloko na bino ya kimbambala oyo efuse pola wana kasi bato bapesi nga motema mpasi koleka bapanzisa yango arrangé je leur ai expliqué nayebisi bango bokeba motambo yali bokeba motambo yali awa naye koloba bango te mpona beta tolo nayebisaki bango
Et sengélité bokende ko yanola na INPC boko sona INPC boko sona INPC kam. Motama mingambo yewan. Yena bake ko sambisa ete. Bino siko boko sona INPC kam. Na pesi bango toli ay bo senga ka INPC ko ba yoka ena. Po senga ba yoka ye. E bongo yende akende ko so iva ela biso ye. Ba me mabake no da yenze elongo te. Na lobi te lobi iva ko bimate kaso e salami ndena ko pesa makani. Bange ko biseta ba yoke ba sisi abinga ko bimisa ibabi yo ela biso iva. So iva yete yo ko zetu. Yango eloko na bisa ki bango na kamwe na taka na kati na fribu ya boye bazo komana bango pe nous allons répondre à l'invitation de l'UNPC mardi. Na kamwe e na ebisi bango talawa motambo ali ata motambo ali tokanga ni bango tokanga bango je leur ai expliqué moto apesa ngai argument contraire te po buko ya ngai azaki te na yoka bango ngabi ngaka sumo pandisa ngote bakoya ko batena politicien na kota makamna bango na pesi bango nzela ko tambola bayoki te bakendani yango epa etokomi kako na ebisa bango gabi moto wana ali na maele mabe bokebani na ye beaucoup botambo na été bokende yen pesa tambo na été te bakende pas magistrat ya la biso Yves ye mutate ke na bolokoti ye moko ya la biso mon honorable Mike ndena yebisa ki bango baboyi koyoka na kamwe pe na moni se ba ko komate to kendaki na INPC c'était un échange d'informations très fructueux quel échange d'informations fructueux Yves en prison et botier lo et ko nini INPC ko yebisa bino boyebite aka ndem sabino makamuni bakosola na ye mopanisa ngo wana sika bia bia tozi basango o bakonzi okuna batinda ki boye bakoloba nde bozise eloko na bayi toki manzelo bokenzela wa toki manizeka esengela ki Isaïe na ngongo tokoloba yazali boswa INPC Yves kuna ye pa moto ekosala bebisi ye soko yeli biso yiva bate yo kozwa etumbu siko bino lingomba arranger boza ko senga INPC radiation awa sikoyo bokwei na motambo ya moto wana bokwei na bino na INPC siko boko senga sous radiation faut tout combat là vous l'avez détruit vous avez tué votre ligne il faut arrêter il faut na motuna honorable maintenant te bazai ko senga radiation awa siko ba réintégrer ye na kati ya mosala na lobi na yo boye na combat bato so mamusuba ko pesa bino toli boyo kaka ne tumba aka wali a osengelo ko soko so zongisi Israël ça la kisite aye na plainte na ye sika bo senga radiation de pobo et c'est que ko kanga INPC ko bisete boyo kaena on a posa arrêter il retrait à plainte te boyo kaena non et c'est si faut oublier ça cette ligne là elle est foutue vous avez détruit cette ligne là vous l'avez détruit il faut avoir de la stratégie dans un combat il faut avoir de la stratégie yango mona ata na Nicolas Mboka msoto Mboka qui va monter pour stratégie à côté et tomber à Maël ils ont fait une erreur ils doivent assumer ça ils peuvent plus demander la mais conséquence il y a la ligne honorable et c'est là qu'on kanga INPC na motambo fallait prendre l'UNPC comme ça INPC là quoi liboso auditionne Israël c'était ça la position à défendre c'était ça et puis auditionner d'abord oh donc na bango boye pas magistrat ye moko ami mema akende et pas magistrat et puis attends les lois retirer peine peut-être ba mosu ba ko senga radiation te to so pe bango balingi basengi kasi INPC sengele pesa j'ai tout et tumbu ko senga ka asa tinda ki moto na boloko sengela tu tumbu pe nazo yoka zo bate oh azaka sona bolingo na kei na bolingo na pamba motema mabe na obol matalisi yango na video azaka na bolingo yo honorable Mike ba azali ndeko na ye na émission ndeko Yves Buya ndeko na ye atika kolekisa ngonga na pamba ngai kulutu na ye na ebisaki atikelo kwa na ingata longwana bolingo wana ya lokuta ya motema mabe ya hypocrisie ya lokuta okingai yo so komona pai wapi ezali libulo bololo ebotela yo maya sukali moto mabe akobota mo mabe ali moto mabe na bisu wali moto mabe na bisu oli te moto mabe wa monter
kundu makasi. Mais na kati ya émission moko à lobby moto ata ba mesana kapé na mabete ceux qui peut moto akei pe a déraper moko sengele okangisi ena na zui correction. Yango na ebisa ki binote aya mo panzi sango te ayebite mo panzi sango te. Oyoki ngai? Mo panzi sango ayebite mo sa mo panzi sango e pekiso kangesa moninga nani. Non, quand mon sous la loi n'interdit pas un journaliste de traiter d'autres journalistes. Ce n'est pas la loi, monsieur, c'est la déontologie. Journalistique. C'est au sein de la profession. Formalité. Ce n'est pas la loi. Hein? Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Ça, c'est le code d'éthique. Au sein de la profession, au sein de la profession, la loi n'interdit pas. Qui t'a dit que c'est la loi qui interdit? C'est l'éthique. Ça c'est de 1. De 2, monsieur, toi qui as dit que la loi n'interdit pas. Voilà, quand tu es tombé, on va des pénalisations des délits de presse. Mais c'est toi qui as fait ce discours-là. Est-ce que tu comprends? Vous êtes dans un combat pour la dépénalisation du délit de presse. C'est vous les journalistes. Pour vous tous. Vous avez le Longola et Tumbu ya Boloko. Pour la Pazisango, on a la démocratie à Minine. Pour mon Pazisango, ça habite Tumbu ya Boloko, Azo Banga, Akokoma, Akobanga. Et c'est un Longola. On a un Mikili Nyoso, Mikili Amerika, Napoto. Bino moko tumba na bino yango wana. E bongo yo moto ko bunda pona dépêche de presse. Tango yo ko kangisa moninga mo pandisa ngo. Siko ebisi politicien. Ce qui le bien sali mabe. Ouais, le député de la presse, des présidents de la presse. Allez, boka yango kuna. Soko mo pandisa ngo sakani kanga ye bango ba kangisa baninga ba. Bona bato wana yo ko ebisa ngate baba pandisa. Ils comprennent ce que c'est. Pe akamati ba komi mo kanda ngo pe. Hein? Sali point de presse. Aye pas vandi atangi yango. Tu vois que quelqu'un qui comprend rien n'a rien. Rien n'a rien. Na ebite so mon souswa na yemda komela ke yang. Sikari so maele mi kuse mi bale kutani e yesu mi kuse koleka. Kuse koleka. Na yebisi yo bando ba ata mayela ata mokete. Eri mawa yango mboko yo kede bosote. Boko sa nyoso te bakutu batike sika bo matisa. Ye ni pese e kufi ko kufa koleka o ya nani. O ya nani aki na bambeba na yango. Ya chulunde wa le pe ya gabi kubo ko kufa penza o. Etega babe ngobanga nobenga yene depesi. Comment on va mais na batonyo so bazali ko pesa yango déjà connotation moko. Kombo nango yango na yene depesi yango. Hein? Yene depesi yango. To pesa raison na bato bazali ko pesa yango connotation pour. Na lobina yo otala makambo nyonso ezali ko leka ko tuna ngai yango tozo mona na etamboli na bango. Oko mona ngo te na kimbamba lelo ko na bango. Il devait avant tout auditionner Israël et non l'accompagner chez les magistrats. Jamais les textes, il faut rester dans les textes d'auditionner. Ah, liberté provisoire. Israël, Kaindan y est la mission Iva. Donc, ils ont aidé Israël. Basungi yé. Ils sont débarrassés. Basungi yé. Bakena yé. Pour yé, c'est quoi, il y a mis Sokola, libosa bateau. Aya koloba bato tengai na sina longoli likambo wana lokuté zaka na moto na yo yondo kolata yango na motema mabeno ya liwa bana na eba zangi pendant 2 semaines na ebisi na mokolo atanga kombo na ngai te na makambo yako ba bolingo na tela bisaye na kape na bondoki akeba kota kombo na ngai te makambo noko ba bolingo ekoya ko balukilo mabe na ka bondoki. Honorable, on a otienga sous mopanzi na laki ye atika. Honorable d'abord ina kombo na e. Alobi te atanga yango na kombo bolingo te. Ah OK. Soka zaka bolingo na ngai yake ndo pesa ngo moto mosusu. OK. Oki ngai? Naza na tina na yango te na moto motema mabeboye. Na tina yango te yango na bi atika. Est-ce que Zalim na conseil la bondoki ki mokono te. Depuis presse congolaise et banda te journaliste à Kangisa. Soki mabe yali ata lelo botelemeli yango, lobi soko zongo botelemeli yango. Mabe batelemeli yango balati yango elamba te. Mabe yali mabe. Nous nous battons pour avoir une presse libre et indépendante. C'est un combat pour la démocratie. Moi, j'en ai rien à foutre avec des individus. Hein? Des individus qui pensent qu'ils sont arrivés. Je n'ai rien à foutre avec des petits matériels, un petit véhicule, une petite maison. Je n'ai rien à foutre. C'est un combat pour la postérité.
Hein? C'est un combat pour la postérité. Hein? Alors, que les gens se fêtent et tout ça. Mais ça ne m'impressionne pas. J'en ai vu d'autres. On veut d'un Congo nouveau. Moi, j'étais journaliste au Burundi. Tokoke Tumbote. Madame Mouto, Sikato, Tosunga Bilenge, Bakoba. Pour moi, quand on se évite ce coup fort à Pamba, mon souba pas battre. N'enga bongo ko kaukanga boy. Mon kamba pas de passer. Mboko ko kufa po, ba panisango, ba na bon sommité. C'est parce que la presse n'est pas libre. Ma kamo ça va bien ça, ba panisango, ba panisango, ba na moto na bango. Moto soit ibi mbongo ça pesi moto sans kamaka moko. Ya dola. Ça innocent. Ce qu'on va pesi kama moko dola, il commence à défendre les détourneurs. Ah ça innocent. Il y a pas de presse libre. Les lois on a tout na awa. Neti makabazan. Na bino ba panzisango, na bi bango bino sote. Oso moni ba panzisango ba kena zando ba kendo tuna makambo ndenge. Oso moni batanga komba compagnie Sogema. Oso moni ba baza ko interpeller bato ko fongoli caméra. Mo panzisango akabongo pa inde bakangi bongo ndeko kota na chobo. Oya ata na caméra ya kobomba. Qu'est-ce que la presse enquête là-dessus? Ce qu'on j'ai dit, Sogema, qui a vérifié qu'il y a un contrat avec Sogema? La presse enquête. Bah, où tu as eu 500 000 $. Quel est le média qui a fait une enquête? Aucun média. Sobo moninga, oh mon keba, mais vous aussi, vous devez chercher la lumière sur. Mboka ko kufa li kwa ba palisa. Ba palisa moto na moto za moto na ye. So moto na ye wana saito mabeto malamu. Yaze akabatindela ye oya. So basi batindele. Et là qu'on a ye wana kufa na. Pe ba pesa bango mingi te mobini azoba kwanga pamba. $100. Alukelo ka kolia. Yango wana okomona tumbonga na côté yango mana ko bango makasi. Ce n'est pas parce que il y a tel ou tel autre, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Bon, aussi que ça, aux benga bateau, na katelima passe, wa ba yebi na bango makambo wana te. Ayebi na eti na ta ya po ba moto monsu ba komisi mosa pa sango lokola nkita. Ba yepo ba joki te ba gobeta tolo te na za biloko. To ba yaki po ba zo biloko. Yango wana mosa na bino kokufa. Ba na bango po ayebi te na kokenda et pas ya ministre akomema ngai na mbanda ka kopesa nga $5 000 na zoki na soye mutuka. C'est ça. Angona mosa na bino kokende na IGF. OK gai? Honorable Mike Mukeba etokom kokoma na suka mais na likambo etali toujours mwana mboka Yves Buya famille na etelemi balobi bazozwa bango moko makambo na maboko. Na moment wana, est-ce que vraiment presse et cause la lisusu na même force peut même considération na likambo etali ndeko Yves Buya? Baso la kaka na bandeko na bango bapandisa ngo bayokana. So comité libote komi ko boto la makambo. Et koza malamu te. Na okaki mwa nungu ezaki balobi o avocat moto asali mwasa malamu te o boye na boye. Ngai makambo wana ndiko kota ngo mingi te bako bate politicien akoti makambo wana. O tolina sina pesaki namoni baleki balingi koyoka te nakangi maboko na komi kotala bango yangai be mwa mongongo na ngai natombola kapote Ibuya zaka makasi yango yangai bete mongongo na ngai natombola po ndoki yo akangisi Ivu wana maseke na ye wana nyonso ebima ye penza bato bamona yango malamu yango wana soko mokomoso ata mwa likute yali kosunga pendeko po te boloko ya kamwa pasi pona mwasi na bana yango wana na bandeko ebele penza o bakomelinga batuni yo ozali pe moto landi batalisi balobi te ndeko Yves Buya azaki kofinga ndeko Israël Mutombo. Pourquoi biso tozali kaka ko encourager ben insulte ngo ezalaki nini oyo yoki ndeko Yves Buya ya boya balobi boye ata moto afingi yo soko ali mopanzisango okoko kangisa moninga na monde mopanzisango te bino babenga bino ba journaliste ye moko tokelo malembo ye moko si bafundaka ye pe akenda kobondela te na yo ke bato bakomotanga makambo na ye nani alobi yango Serge Kabongo atalisi makambo ya José Makila epai bakenda kosengela ye bolimbisi epai bakenda kosengela ancien ministre ya finance Molendo Sakombi ye moko sikaboni yogota elingo bani te ye moko pa Monsanto te okingai engo batelo kwa to osate bakanga bapanzisango te ya pepe malamu pona ye au moins te moto na ye akoyebe pa kokende te mwa malili ya motuka o kanaka te okozwa na kimokolo yango wana okoyoka ngai
yali mwa mingi mais tango bino bozaba yoko bana ngai babenga bino ba mwana wana NRT mwana nakoya no mayema ndeko Eliezer mwana wana Daniel leki na ngai wana nani ndeko na ngai wana nani ibuya ngai moko asosola nga baboli ngai moko awa asosola nga baboli atoka yo penza tio na nzungu alambi yo complètement alobi moto akoki kokitisa Mike Mokebai yaka ngai ivuya yo moko ngana yawa na vanda te abi akoba kokoba ye moko akole pona nini je suis un démocrate okingai Yves Buya alobi te bazalaki na moto wana bakotambwa na motuka bamoni mpulushi oyo anzele telemisi bango babi yo obuki mobeko temisa motuka na yo ye ayebisi bango 43 ingoloba moto ya ne ana kati ya mosala un agent en mission yango wana 43 Edmond Ezuba vanda nyanga aloba te azalaki wana ayokaki likambo wana 43 Edmond Ezuba ye nde kutu so ba samba Edmond akenda kuna baba zuzi aloba ye moko moto alobaki wana monoko na ye 43 babi lakisa 43 abimisi carte okinga yango makambo Buya alobi okinga yango makambo Buya alobi mais pourquoi ko soit makasi tina ma moninga na prison alaki ye moko te balaki ne Edmond Ezuba sikawa soko likambo bayebi no eza ya lokuta yo moko ali mopanzisango oyebi te so okomi moto likambo so asepete apesaka droit de réponse au démentir tata wana oyo babengaki 43 oso oyokaki aye na etando eke abi te ngai naboyi yango na 43 te lokola yali ya solo amilobe abi boye bato bakomesana koloba yango okangisa Yves Buya c'est ça po bato babanga balobaka yango esu te nde olakisi bato te yali ya solo po likambo ya ngambo bongo ngai na mopanzisango oyobenganga 43 nakoya natuni onga bilakisi epai na 43 lakisa ngai yo so oyoki ya ye koloba te ngai nali 43 te oyoki ye nye kanga ni Yves Buya bamosu bakoloba yango kanga ye te na boloko mpo bato babanga akena bapratique ya méthode d'arrestation akala makambo oka bapolitier basaka bino bapanzisango asa yibi mbongo abula matin po ici on utilise la justice contre la presse po bato basi bayebi te so asa pusi na ye mbongo kuna okokangama na yo po sika bato amona te ngai nayibaki te faut mettre les journalistes en prison po bayeba te yo oyibaki te lakisa mokanda oki ngai koya kokanga moto te yaka lakisa obitala mbongo yango te kanga ye te na boloko omoni batikali bakanga mono pe oyebi te ofuti magistrat tu as corrompu po batina to boloko mais tout à fait tout à fait là au vandi ozoba ngana yiba te au moins bakangi ye yango wana ngambo iva bimisi amemi po ye koloba likambo wana ye moto balobe likambo wana esengelaka ya netando eke abi nali 43 te kasi babi namonaki yango basengaki elakisa 43 alakisi 43 lakisa ni 43 alakisi 43 Edmond Ezuba témoin na kati ya mutu oki ngai na kati wana ya mutuka loko bakosambisa Yves yali malamu te Edmond Ezuba akenda yebisa témoin po na ngonga wana bakobenga ye tata wana esengeli aya yo bina moto tabi to ali 43 mosusu ya mibale abi yo bimisa 43 na sika bakoso yo likambo bakoso yo likambo te okingai yali mawa lingomba ya bapanzisango ebebi ya kufi ngai okoki kobenga ngai ntango biso tolaki yo banga nali mopanzisango anene okena nene ekomanda te ndeni mais babandaki kaka kobenga bino bongo babi bozalaka double G ntango mosusu bozali na Kabila ndeko Daniel safi mpe asouffra na likambo wana ndeko Eliezer Ntambwe asouffra mpe na likambo wana mais tomona mokolo moko te na ngambo na bango batelema balobi te nalobi na yo boye wawa ezala so moto alingi kaka abebisa lokumu na akoloba bilobaloba aka moto ane yali ndenge moko te na oyo balaki na ndeko na ye mopanzisango basengi 43 ok ndenge moko te wana alaki bato balekaka bango na etando eke lokola ngai bato mingi bakobake naki moto ane mpo na nini mpo nangi na masango ya kobomba na mingi
du fait que j'étais un journaliste très informé. Pour être très informé, il faut aller à la NER. Donc toutes les informations, c'est à la NER. Toutes les infos ici. Et à Kandé na NER. Mais à NER, écoute, Kebaka na bango. Pour à NER, tu as montré, si on a basango malamu, message na yo. Tant que bah pesa nga sama mo comme ça, ils te manipulent, ils te font passer des fausses informations. Oui, quand on pesa comme ça na bango, au quoi montre ba kangi wa. Ba cho singa na kingo. Au moins na te ba ça ba moi mo comme ça kangi na NER. Yo ba kangi na NER ba kai mo panje te ba bengi montre yo yakao. Miko makambo ko sala. Mokolo alobi to moni lisusu FRDC ba kei lisusu da ko sala ba accusation contre l'armée rwandaise, honorable Mike Mukebai, donc on continue na ba accusation. Na accusation. Yango na bina yo, mokonja mboka kendake pa Joao. Joao lobi na makambo na lobaka mikonso. Abine kwa yaka kolela ka te kendo tonga mampinga na yo. Yoko ba bisi yangwana. Kwa yaka kolela ka te Rwanda, Paul Kagame, ye wana, fia kolinga lichu soin. Kende ko tonga mampinga na yo. C'est ça. Vous ne faites pas la remarque à nos autorités qui détruisent des pays. Quand Rwanda dit, ma casse à comment on a mis poto bomamboka. Mbongo soto ko iba mikonyo so yango ezobo mampinga. Mbongo to iba mikonyo so yango ezobo ma kelati yango mboka za kokufa. Na esi bino Rwanda moni biso ka mampinga te. Na moni biso makambo ndembo maboko. Basket. Awa, ba basketeur da biso banso bali na Rwanda. Bango banso poko ba futaka bango malamu. Balakisi na Goma na Bukavu akosepana ko notangisa na Rwanda. Bako futa emine mitano koleka te na Congo. Nous avons détruit des pays faibles. Car bino ka Rwanda. Kanda wana na Rwanda sobo tiango pona bongisa mboka. Rwanda ko ya shute. Tiko kosa. Batu watiko kosa, batolingi Congo te. Toko kosa. Olinga tolingi Congo te babiba kata biso boso mbongo awo. Awa, les députés nationaux, provinciaux, mais n'a pas de même. Mon côté. Eh bon, on vous dit que Kagame est monté à ma baie. Mboka ne tumba. Baka tata mbongo sunga. N'a pas de miam. Bon, tu as ça. Bon, tu as ça, ba Congomani. Arrêtez. Ok, et là, quoi, là, tout tonga mampinga. Mais tu as quand même les na est, tu as quand même bitumba na Rwanda. Ba FDLR bayali, ba groupe armé bayali, oh yazo boma koleka. Bolimbi sangai ba musuba ko pesa okanda, yali ADF. ADF ako boma koleka. ADF bandi 2008. Soko ke kuno tena baromètre sécuritaire du Kivu. Ba ebisio te ba suba to so kufi koleka. Koto Dom. Plus de 10 000 morts. Hôtel na baromètre sécuritaire du Kivu. Ah ouais, banda bate était de CGT lelo, plus de 2000 morts. A des fois nyoko ba Congomani mabe, miko ba to ba ba suma comme ADF. Uganda. Mais la def tue plus que le Rwanda. Mais ba eko sunga biso liso. Pena bisayo. Ba to ba yango te etumbo ali pasi koleka. Botiko kosa ba Congomani. Et si que singei mampinga tia makashi. Et ali liboso etumbaya. ADF elle est tombée na Rwanda. C'est la guerre la plus pernicieuse, la plus perfide. Parce que, un, c'est une guerre asymétrique. De deux, les assaillants, vous ne savez pas les identifier. C'est compliqué. On peut régler ça diplomatiquement. Mais les ADF, il faut les anéantir. Mais maintenant, c'est que Rwanda, on oublie. Et Ouganda aussi. On vira partout, on oublie. Vous laissez là-bas, les élèves vont frapper. Les gens pensent que c'est une affaire de sentiments, ils crient. Messieurs, c'est de la rationalité. Quels sont les moyens à notre possession? Quels sont les dangers, les menaces auxquelles on fait face? Comment on va y répondre? C'est ça l'intelligence. Vous ne croyez pas que quand vous criez dans les réseaux sociaux, là, c'est ça qui va changer les choses. Non. L'amour du Congo, nous l'avons. Les gens l'ont. Les Congolais, Mingi Balina Yango. Si Kamaye les Nini, Yakosal. Côté en place. Maintenant, quand même, sur le lobby Toumé, ma casse na Rwanda. Nous nous engageons dans une guerre. Ton système a déjà avion à Bango.
po tokoza na makasi moko isika nyonso te so bitumbe moto koto mandoko ko ya mingi ya na mapinga bakoya mingi basi balobaki te badef pour nani état de siège temporaire manque d'effectifs. Ah maintenant si encore il y a des effectifs à envoyer en grand nombre contre le Rwanda et contre les ADF. Voyez-vous. Donc il y a une situation d'insécurité globale à laquelle il faut trouver une réponse. Et il y a une ligne à Kotonga Mampinga solo. Et il y a une ligne à Kotonga service de renseignement à solo. Et il y a une ligne à Boyokani. Na bamboko ya lié minene pour bango bahana ba machine kili kenda te likolo. Oyo ko bando pesa biso basango et pas bango na bayali. Être bien avec les puissants Kotonga. Boyokani ya makasi. Na mikili Amerika, c'est ça. Mais avion de guerre et ya, tout le monde a soda pe à mikili Amerika baya. Baya qui batali bo soto ya babi ba o ato sungi bango ba ko bimate, c'est ça. Batali bo soto le ki makasi. Batali bi o ato sungi bango. Tozo meeting aérien Angola ya ko sunga biso. Ya le ko babi na yo babi yakawa to pesa bana biso ba ko beta ndembo. Obi bana bali bana masina. Okebo ko kuta bana ngo bali mabumine na abo. Bato ba ko beta ndembo bango. Eh? Na boumwa wa boye soka kiba. Akwei. Eh? To sirisi. Yo kingai mama. Et sengeli kotia. Makanisi na se. Koyeba elo konini mibu na mibu. Mampinga na biso ekwa kosi se tumbate. Ko pese yano nelo kwa. Kotinda ba soda na kilasi. Kotia bango. Nanzela malamu o etali bomo ina bango kosomba mandoki kotunga bango banda kwesika kovanda mais sanction kosomba mandoki na tuna motuna moko to kosomba bamboka bakotekela biso on va acheter des armes kosomba bamboka bana mitumba mandoki wateke biso yo ya pekisa biso pour to batela ba kongomani c'est légitime to kosala yango na tuna olika moko eko ya moto msuwa komona mabe yo so yoka ovandi boy po makambo yeba na kasoko ça oso yoko ovandi obi les FARDC fonds de manœuvre militaire oso yoka bambo ba benga manœuvre militaire po na kosala ko etumbe ali po soda senga gamba nyonso ifo akendaka asa ba benga training loko etumbe ali po nzoto ya la ya ko telema makanisipe moral mental physique voilà yo yoka ke pa ba FARDC ba sa manœuvre militaire Soda banda uta kelea sa zonga 20 ans abo sanitari mibu tuku mibale abo sanitari soda. C'est ça. Et manœuvre militaire wa pour sango biso to ko kate point. Mingi pombon ma coqualité. Ça demande l'argent sur le plan logistique. Au moins était bakamoso ba teki ba ko seka biso na ba réseaux sociaux. Na ebite so les choses. Balakisi ba mampinga mi Amerika. Bako sa training. Bako sa training bako beta ma saki tout. Siko ya biso ba yes ko ba sa training. Loko ma sa yete ba beta monoko. Ta. Omoni, c'est tout ça. Te awamba mosusu o kakao, on puluchi gaz lacrymogène ici. Na gaz lacrymogène. Et si là ka. Yango wana. Tango ko ta bijambo kamsu. Et la kisaka te mboka na bitu. Te mbongo ebeleka ya mapinga omona kayango. Yo kinga imo. Le so tali na budget boy omoni te mboka ne tumbatala mbongo bako pesa mapinga. Réalité. Yango wana makambo to ali nango mama mosusu te. Batika kokosa kosa bato. Soki mboka na biso ya libe boye. Banguna bando kota Rwanda koyaka. Il faut bâtir ce qu'on appelle la dissuasion. Et sengelite bato babanga yo. Soki te bakotia mo sapinalos na liso bakokota na ndako na yo. Faut bâtir la dissuasion. Tongi so motata bien so na miki akoyano. Mais acte o ya ko kanga ba avion na bango na o population zali ko senga ya rozongisa ambassadeur na bango ezali quand même acte ya robetela. Mikano ba ko zawana yali malamu mpona la kisa te Rwanda sali kama mabe. Loginga yali malamu. Kasi mosusu pe ko pesa pe biso mo passe kwa ya ko kata pe pona bango. Po biso mo ko pe pour réalité. Bande ko ya goma mingi po makambo etali nkita so boke ne tumbe senga yo ta ngona mayele. Ko baka ya ko lobate. Po gozwa etumbo boye opesi moto. Yo pe yo pe. O ko kata ba sanction te. O bato ba ko mindele ba ko zwa pona
na Russie. Mais ce soir qu'on a monté habité. Ah bah soit au quartier à biso mon copain et problème. Net au quartier na pe pour bah ton biso mon papa konyo comment ça c'est une réalité. Okingai. Quand tu go zonga c'est ambassadeur na bango et c'est là qu'il zonga. Hein? C'est là qu'il zonga. Okingai maman. Tosi si pour na lelo. Totonga mampinga totika kokosa. Na koyoka ba nungu te babite mbongo emonani nde na OK. Ba mokonza mbongo ako sepela mingi. Abite mbongo emona pa mampinga. Soka emonani ndenge na yoki wa mokonza mbongo. Tonga mampinga. Tia yango pa na mampinga. Na yoki na ko bate motu ezali boni kasi na yoki. Ngai pesa lingese. Na yoki te ya sepeli. Na yoki babite nga to sepelo bite mbongo emonani. Les affaires qui te. Te. Na yebi sio likambo na koloba. Na yoki alobi te mbongo emonani. Yango na ko basoko emonani na ndo. Totonga mapinga. Ekenda pena nyonso mapinga pe landela yango. Totonga landela yango. Kolanda wana biloko biloba loba wana te. Kolanda ka muzito te. Kolanda mo connaît rien. Il vient du Palou, c'était un parti. Totonga mur. Palou yaki parti lokola moi ninyoyo. Lokola lingomba moko secte. Il connaît rien de la diplomatie. Okingai? Yo okotonga mina est wana le monde va te laisser construire ça. Le monde d'aujourd'hui va laisser la RDC construire un mur. Je te dis, je te pose la question. Ça c'est de deux, vous en avez le moyen. Ça c'est un mur, hein. Béton, il y a mon aîné, qui est mon laïc. Et vous avez combien de kilomètres? Il ne faut pas raconter des histoires pour plaire aux Congolais. Pour la c'était non. Pour amener des solutions réalistes. Oh, tu crois que ça est la poto bimalikambo. Et pas il batonga ba mi, ba ko bunda po ba mi wane kwe. États-Unis tonga mi, yo ka mukonyo so teme ya mi wane. États-Unis tongati. Oh, tompa eko tonga. Na Mexique, yo ka ndeba o teme yango te. Te ba ko longola yango. Ezaka suto ya mokili pa ya li ba ko luka longola yango. Po ko ya biso makama kanisi ya palu ya kalabu ya tanga banoko. Tosi non, il faut dire des choses responsables et réalistes. Vous ne pouvez pas. Nous n'avons pas le moyen de construire ces murs. Ça va coûter 10 millions. On veut bien mon laï plus. Biso moko kati na biso na ba Rwanda les populations batambola te tango ko bota frontière yo banzi ata to na bitumba boy bato na biso bakenda Rwanda te Rwanda bayaka te ba bazana misale pa boy to na nkite pa bo balite boni makanisi moko ya mokili ese koma ya kala boy lokwa tempo na lokisa bato te nzela okuta. Le monde ne l'acceptera pas, je vous le dis. Le monde ne l'acceptera pas. Non, tu combien de temps makasi tete ko ka tonga mi poto kabola. Non, tu combien de temps makasi na kitate. Mbongo aye bisuno moni ye tuna ye. Mi yo ngo tonga. E ali mo ali boni. E ko uta wapi te wapi mutu ya boni. E ko za mibu boni. Po so isi ko bandi otonga ngo lelo. Si ba bibu yutano bitumbesi na wana. Toza mampinga ya makasi. Bon ça na ngo komini. Comment encore au jour d'aujourd'hui un intellectuel peut proposer la construction des murs entre deux États? À l'étape actuelle de l'évolution des mentalités, un intellectuel sérieux, il propose la construction des murs entre deux États. Mais ça ne passera pas. Il y a un problème là. Il y a un moment où il y Bakamba Mboka, ancien premier ministre. Oh, ça se fera pas. Ça se fera pas. Et quand tu as pas si na ba Congomani biso moko. Même s'il y a guerre, on peut périsser ba Congomani o ba tekaka. O ba ngwa Bukavu akena tomate na ya teka na Rwanda. Na nini na Uganda. Na epai na bango kuna Kongo Kiminga. O périsser bango te. O ba kolongwa kwa ba ko epa boy. O ba to mosubali. Basaka na Congo, na Goma, balaka na Gisenyi. Ebele, pe ba Congomani, asaka na Goma, so mo sese na poko azumo tuka katisi ya kola na Gisenyi. Opekisa bango te? Okopekisa bango te? Sika yo okanga. Sika okanga yo tikili dusumu amoke, osa boni. Bongo motala ka kuna. Bo sa so okangi tiko osa boni.
Oui, au tiers poste frontalier ici, Kamoko. Kamo akali. Soko lingi okota. Ça va tu vas batandeli molongo, basi ya kabali kaka. Moko. Mais sa identité na yo. Ah, oza Rwandais. Parlons de ce qui est réaliste. Na zongeli mokonzi mboka na yoki na basango. Azumi solo. De misolo monani. Ye moko moto yebisi bato azako se pédage yebisi bato abi. Sikawa misolo monani. Na ko temisa mampinga posa to na moya moya. Temisa mampinga. Ba mosolo ko bigisa pe yango. Po nyonso etikali usai na hote. Temisa mampinga. Po Kongo ya lelo wa sai ndambo. Wa bakiti soko zo bandi wana. Tokobeta maboko. Yango wana. Kasi mbongo wana landela yango yomoko. Landela yango yomoko na kamwa kamokonza mboka eloko abosana. Tango akolemba bato. Pite tene biseka bibomo bato basola koya. Baba miyibi. Abia so bo pesa ngalo kasana ko. Babi ba pandisango pite tene bo so na mokonzi mingi bokenda. Bite botika bango. Pite tene ba makambo so. Akokoma. Pite ayebisa mokonzi mboka miyibi. Oh mwe ba ko katisa ba ko yakawana. Miyibi yango yo toko. Ba ebisa yo yango na mwana wana pite tene. Yango wana makambo etali mbongo mampinga wana. Olandela yango yo moko soki kimia ko kota na Bunya, Butembo, Beni, Irumu, Goma, Bukabisika nyonso wana ko jongisa Rwanda na sima ko si tumba M23 ko silisa etumbo yali pasi koleka ADF o yali pasi koleka ADF ko silisa yango yango wana la PSIO Moka Koswa. Je lui souhaite bonne chance au chef de l'État sur ce projet-là. Kenda Liboso, bande konabiso, bazana kimia. Kenda Liboso, o babakate, tobo keli osoi. Kenda Liboso, sima sanda motoba toyokasa. Honorable Mike Mukeba Itopesio, merci. Nous avons qui pour répondre l'issue na invitation à Bicho Mokolo Alelo. Bakongomani nyonso o pe balandi o bapesio merci. Ndenge ondima ki koya pe koya nola na mituna nyonso ya ma mission TV le miroir de monde. Ngai nde na pesio matondo mingi yo koma na mwana poto. Na tuni bibi kapi na babi no babenga koma ko benga ena ni mama diaspora. Te mama diaspora te mama. Kaveka. Ngabi kaveka nini kwenda vutuka kwenda. Kwenda vutuka kwenda. Ah. Ndena mko kiona mmoja yote na wakiti ozongi. Na sepeli. Yoko ozongi kisasa. Yoki na benga kiolobi na kombo na benga mingi mama po Kongo. Merci. Sope bato musuwa bakisi kwenda vutuka kwenda. Voilà. Ese na komona yo. Matondo na ndengo benkisa ngai. Matondo na ba banso ba. Zwaka ngonga na bango ya pasi pona kopesa na kolanda ngai. Bolingo Kongo était misabiso toza na boyambi mboko yo tukobongola yango. Amen. Donc molongo na biso notre génération ne passera pas que le début du changement. Ouais. Ça c'est une promesse. Amen. Voilà. Merci beaucoup na balandinyo sur ma mission TV bozala ki ebele kolanda biso de partout to pesibino merci pour la confiance pe fidélité au bogardaka na chaîne na bino ba pro Congo nyonso bisika bozwami na pesibino mbote ba pro Congo nyonso ya Belgique ya la France ya Europe mobimba poteto compter moko na mokote ba pro Congo ya États-Unis d'Amérique ba pro Congo ya la Chine ba pro Congo ya République démocratique du Congo bisika nyonso bozali bobetaka tolo pona Congo et non pona bayi politique poto tombola Congo et que les liboso. Merci na caméra namoni Olivier Vikou azalaki wana l'assistance namoni ndeko Alexis Wetch pe Voldi Ngituka na montage tokutani mbala sima pona bato nyonso balingaka biso bo continuer ko s'abonner bozali 165 000 abonnés ya kolanda biso bo continuer toujours ya kopanza sango malamu pona ma mission TV biso pona Congo tokokende lisusu liboso elongo na bino. Bye, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.